Oh, bandeko. Tozomona. Bandeko na ngai. Tozomona ba maladi. Ba place oyo ezowuta bandeko. Moye totiela binongutu. Ndenge bazolobelele zati. Po langa ngo bandeko. Lango ya bayaka. Tokoyoka na biso yango te. Tokoyoka ngo te bandeko. Bato baza ba asiatique. Tala loso bandeko. Eza jaune. Bakozwa kaka ya mukie. Tala pa azo sala loso yango ya jaune. Bandeko botala place azo sala loso ya jaune. Botala ebimika asani ya mukie. Bomoni yango mukie. Me botala siko produit wana ya noir. Oyo ezali na kati. Bazobalola bandeko nanga botala. Botala ndenge boti sikoyo ya sani ya munene ya ebele sikoyo. Botala place akobwakela. Botala ebela loso. Oyo etondi pa sikoyo bazobwakela. Pai moko bandeko insalibre na ndenga osakana te. Hygiene ngutu ezali te. Tala pembeni wana. Okomona basaki ya loso etondani. Donc, bomoni basaki ya loso. Basaki ya loso oyo. Don ndenge bazobwaka ngo place wana. Bako chacha chango na basaki babeti bakashe na bango ale importe. Kansi babiloko oyo ekotaka na Europe non. Biloko oyo okomona ekendaka na bafriki. Na bamboka na biso. Yango na ba gouvernement na biso. Biso ba africain etelemaka. Ya mindele etelemaka. Ekendaka ti place oyo bango basalela ki contrat. Batala ba condition nini. Oyo bazo salela ba biloko oyo ba peuple na bango baliko consommer. Me biso sikoyo. Donc ba poubelle nyonso tu ya monde entier. Ba poubelle mingi ya batu oyo ya bazi. Eyaka kaka kotondanela na Afrique. Yango tozomona pe bandeko. Ba maladi ekomi ya ebele. Na ba oyo ezalaka na kala. Ke ezali kaka ba maladi ya bato mbongo mutu babelaka. Siko bandeko tina biso. Bato oyo bazali na ba classe moko moyenne. Na ba oyo ngutu baza pire babola. Ekoma kobeta. Pona babiloko ya boy. Ba produit nini oyo ya mwindu bandeko. Produit nini ya mwindu oyo bango bazo yisisa loso oyo ekoma pembe elongola jaune dans l'entretemps pe loso et se multiplier bandeko nange ekomi ebele. Bandeko nangai ezopesa pasi pe ezali kopesa mawa. Raison pour laquelle eloko nyonso oyo Nzambe aloba na kati ya Biblia azala na raison. Nzambe nyonso tu aloba bandeko azala na raison bandeko nangai. Botala saki. Saki moko kaka ya bandeko nanga. Saki moko kaka bazozwila loso oyo ya jaune. Me botala quantité oyo achie na poussière oyo. Ya mwindu. Bozomona babiloko bazosala. Botala oyo boteli bango. Sikoyo botala place ya kobuaka. Na saki moko ngutu nanu esilite me botala quantité. Oyo etondani deja kuna. Doki mutu akomi koboma muninga na ye mutu. Mutu akomi kosala muninga na ye mabe. Pona mbongo. Bango moko siko ndenge bazosala boy. Bayebi ba condition baosalela loso oyo bakolia yango te. Bakolia bajare mususu oyo bango moko bakokima. Bandeko. Yango na Nzambe aza na raison eloko nyonso aloba. Mangez tout ce qui se va au marché. Bandeko to lia nyonso tu oyo ezali kotekama na wenze. Seulement asenga biso eloko moko. To priaka pona yango. Tanto to alaka nzala soki ekangi ozali pressé pona kolia. Me bazoloba na biso to priaka pona biloko yango yo.
place biloko ewuti oyebi te nini oyebi te. Me ntango prie mpo na yango bandeko bamipepe oyo nyonso tu ya mabe eza neutralize. Baproduit chimique oyo nyonso bazali kosalela biso oyo ezoproduit loso oyo ezalaki mpe jaune ekomi boye nyonso wana ntango prie bandeko na nga oza na relation na yo na nzambe na yo oza na communion na nzambe na yo ekozala neutralize. Ekozala neutralize bandeko. Donde balobi na biso prier avant toute chose. Esengeli to priaka. Donc bandeko nanga quelque soit nzala ya ndenge nini avant kolia faut ko prier. Yango oyo ba resultat. Ba resultat bandeko yango oyo bozo mona. Ezo pesa pasi. Pe ezali ko pesa mawa. Et puis tala rapidité yango Donc ba mesana penza bandeko. Tala rapidité ba mesana balingami. L'air est grave. Bandeko. O tokomi. Soki na Sodome Gomorre. To yebite. Loso botala ba condition. Biso to yebaki loso bandeko. Nanga bilanga ya loso ezo longola. Loso ekozala na ba nini nango. Na ba poso nango ekokende na machine longoli ba poso ezo tete. Ezo leka na mbala moko ezo kota na basaki. Oyo biso to yebelaki na tango wana. Yango wana. Me botala sikoyo. Botala sikoyo lolenge bazo salela biso sikoyo loso. Eza lolenge moko naturel ete bandeko nanga. Surtout ba produit oyo ya mwindu oyo. Ba loso mingi tozoli ezozala ba loso te. Ezozala ba plastique. Ezo créaka ba maladi ebele na banzoto ya biso bato. Surtout biloko bazo bwaka mingi na Afrique. Ba pandicite yango ekomi ebele pe ebele. Bandeko prier avant toute chose. To priaka na nyonso. Bandeko. Nzamba zali bolingo. Nzamba zali kimia. Pona biso bato oyo tozali kobanga ye. Tango toali ko chaye liboso na nyonso tu akopambola biso akoprotege biso. Dès que Jésus-Christ azongi te tokokutana na numero mosusu. Tika nzambe wana aleka na kopambola bino bandeko. Vraiment. Nzambe azali bolamu mingi tozo vivre ka grâce à nzambe. Afrique ezali ko vivre kaka grâce na nzambe. Sans nzambe bandeko na ngai Afrique eko vivre te. Pona babiloko nyonso tozomona ezopesa pasi pe eza mawa poubelle nango nini Afrique. Yango wana to priaka bandeko. Ozolamba prier.